Congo, Congo ndemboka. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi ya Eco Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise et des TV Tolobaranabino, Tozali Lisu, Dikola Lisu, Tozali Ko Kengela, Maimanso, Mazali Koleka, na Kati Yamboka na biso parce que Toebisaki Bino, année 2018, ezali année en poisson. Bakobima na poisson, ba oyo. Ba bibeta katolo bazali na peuple toye bango soki bazalaka na peuple ya solo ou bien bakotika peuple pona intérêt personnel na bango bakotika peuple pona soupu ya ndakala tope soupu ya mwengi. Merci boze belé bozolanda biso partout na monde bandeko nyonso bazolanda biso boye bolamu na émission na bino Congo ya nani. Congo yana nezali émission to sololaka. Congo yana nezali émission to lobaka. Congo yana ezali émission to yokaka baimboka bazali koloba nini. To bengaka baimboka na kati ya plateau ya Congo yana ni poto décortiquer information oyo nyonso eleki na République démocratique du Congo parce que Congo ezali ba congolais. Congo ba Congolais de baza ba kolo mabele. Alors tant vous allez ko diriger yango et sengeli pe botu na kabaimboka ceux qui vous allez ko diriger yango malambu. Tokosuka wapi est-ce que mapona mezali to ezali te loi électorale kuna na kati ya Assemblée nationale. Ba pesi bino loi électorale balobi et sengeli président ya Seni nde a décidé soki moto oyo na kati ya circonscription oyo alingi kozala député yenda ko décider soki motoana azala député ou azala député te et de deux ba matisi mbongo ya caution pona kozala candidat député national ba matisi mbongo pona kozala candidat député national pe ba nakati ya loi na balobi soki olingo la candidat isengeli ozala moto azali na mosolo. Et bongo bateau bazala mosolote, moi bazala ba candidat bateau peuple a pesi confiance. Est-ce que loi wana basale longa rapona ba parti politique oyo ba vota oyo basala bangonde bazali na mbongo bakozwa na facilité ya kokende kotia kopesa mbongo na bango ya caution pour bazala ba candidat. Ou bien basali longa rapport bakasi ba parti politique mususu ndenge neti idepesa atikala kosala te ba candidat na ye bazali ba pauvre. Est-ce que bango pe bakozwa makasi ya kosala bandeko balandi loi électorale sali division na kati ya classe politique na biso ba yi opposition ba boyango ba yi majorité mususu bandimi ba mususu ba boyi tala lobby tozalaki na parti siège ya envol ya mwana mboka Délice Sanga et sikawa pimilulu kitoko elekaki kuna oyo ba rejetaki en bloc na plateforme na bango alternance pour la République ba rejeter en bloc loi électorale oyo ezali en cours kuna nakati ya Assemblée nationale pe ba surprise mukola matinée politique oyo salamaki na envol ya plateforme AR donc alternance pour la République plateforme oyo ezali ko soutenir candidature ya mwana mboka Moïse Katumbi oyo plateforme oyo kumbame ezali ko kambama sous la coordination ya Ndeko Délice Sesanga o ba benga mwana mayele natiki bino bolanda ndenge nini basalaki déclaration ndenge nini ambiance ezalaki pe ba surprise ezali na kati ya matinée politique oyo mwana mboka Félix Tshisekedi pe azalaki elongo na Pierre Lumbi bolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Majorité yebela
mate. Bako pakata mango to bako pakata mango te. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bana Kinshasa, oye! Orukaka makambo. Lelo ezali omoni tubezi bino barakaka po makambo minene ekoti na boka. Yango wana tobengi etolimbola ya bino makambo oyo balingi kosala na kati ya parlement po mboka na biso ekoma na kaka po balingi kotika pouvoir te. Yango wana lelo AR ekozala honoré. La visite dans quelques minutes, il y a président Yarasop Félix Tshisekedi akokome la biso sikao. Tobe telaina na maboko. Mwana mboka. Tongo ya Mbappé, mwana mboka Pierre Lumbi, président de SADI, du conseil de SAD. Dans le minute qui suit. Konanini, coordonnateur Nabiso, honorable Sesanga, président Yangon, Akoyebi Sabino, Bondoki, Oyo Bakoti ici la palais du peuple, pour M. Kabila Tokarisusu Naboko. La loi électorale à Bango et à Lokuta au Baliba Salawana. Yango wana tolingi tobenga bino pe tokopesa bino programme oyo ndenge tokosala po te totonga lisusu nsima te. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci mingi. Longola lelo mokolo yenga babenga kibino lobby na pokwa na banza ebele bazui message na retard, mais quand même boye ebele otokuta na po mboka na biso elingi ekota lisusu na mozindo ya mobulu ndenge ezalaki kala. Yango tolobi bana AR bisika nyonso bazali na bakomuni nyonso baya totelema tosolola makambo ezoleka kuna na kati na parlement. Nayoki awa tango topesaka slogan na biso tolobaka AR Katumbi président na suka. Soki tolingi ete Katumbi akoma président, soki tolingi ete lobi tokonza mboka oyo esengeli na nzela ya maponami na mobeko esalemi o etali makambo ya élection o babengi loi électorale esalema na ndenge ya bosomi pote kimia pote maponami elekama kimia ezala polele ezala te oyo congolais aponi pote alakisa elongi na ye ton assemblée provinciale ton assemblée nationale, ton comme président de la République, Ameka Koleka. Liboso ya kosolo la makambo ezali na kati ya loi électorale. Na kobanda na oyo etali makambo oto solo laka na eleko ya négociation. Tolobaki il faut moko na kati na bakongolais oya bandite akoki kozala candidat pour l'élection présidentielle, Batikaye Azonga na mboka na kimia. Candidat na biso, Bolobi, Bolingia comme président de la République. Mako comme président de la République, Souvadi Pana Morate. Ako comme président de la République, qui sont à zone na kati na Congo, Bino Bozwa, Nigisa, Yakokede, Koponaye. Et ça, vous voyez? Alors, Yango Tobe Marana, le poto Balobi,
ezali makambo etali décrispation. Tant autonomie décrispation ni kolobani, mais makambo etali ba politique. Ezali makambo etali bana mboka bango nyonso. Tolobi na kati ya AR. Tozali d'abord na ba prisonnier politique na biso. O bazali bana ya Congo, bazali kokamba ba parti ezali kati na biso. Nalobaka ngo toujours mwana mboka Frank Lyongo, mwana mboka Muyambo, bazali kuna na prison. Tozali na libanda ya mboka na biso na Moïse Katumbi o bolingite azala candidat na biso comme président de la République. Tozali pe na mwana mboka Mbusa Nyamwisi o bazali libanda oyo moyen bazonga na mboka na biso ezali te. Tozali kosenga ete Congolais nyonso bisika ezali esengeli totelema pote bango nyonso bazwa moyen ya kozonga na mboka na biso po participer na ba élection. Parce que soki bango bazali te ezali lokola élection esalemi na lolenge oyo bato ya PPRD ndenge Kabila ye moko alingi aponi baye ya lingi bakende na élection ba oyo amoni te peuple alingi bango makasi bazala libala. Est-ce que biso na AR tokoki kondima yango? Na AR sotoko kondima yango? Yango raison ya liboso tokotele mais tozali biso moko te. Na AR to ana kata limomba monene babengi rassemblement. Na banda bolanda ka rassemblement na badinga na biso nyonso ndenge tozali kosenga te bandeko na biso nyonso bazali libanda il faut bazonga na kati na mboka. Pe mikolo ezali koya tokobenga bino lokola exécutif ewanga lobaki biso na bandeko na biso ya G7. Parce que G7 na AR tozali na même candidat n'élection présidentielle. Tokobenga bino na journée monene oyo ba membre na bango na oya biso ba cadre na bango na oya biso tokosangana pour la solidarité envers ba membre na biso oyo bazali en exil oyo bazali na ba prison oyo Kabila ya lingite ke bazala na liberté na kati ya Congo. Mokolo wana na kosepela toya ebele koleka lisusu pona kolakisa te tondimeli makambo wana te pe tolingi te bango bazonga na mboka. Tozonga na makambo etali loi électorale. Boyebi na 2011 tango tokendeki une élection Kabila alokola amonaki te moyen aleka na mikano ezalaki na mboka na biso na loi électorale basalaki ni balongolaki bakendaki kobongola mama na mobeko to pe constitution babongoli constitution balongoli 2 tours et comité président okoki koleka na 1 tour ozala 20% oyo alandi yo soki aza na 18 na 17 okomi président ya bakongolais wana elekaki na 2011. Mais bana Congo tofandaki tolobi te lokola ezali mandat na ye ya suka tokozwa occasion ya kosalaka baélection na mboka na biso na 2016. Eza boye te yango totambolaki année dernière pour la baélection esalemi. Mais tokomi leleko élection aboyi koke atingami alobi moyen tosala baélection ezali te bakongolais biso mpe tolobi il faut akende kaka na boyokani tolobi année oyo lokola moyen tosala ngo na 2016 ezali te totyango na 2017 mais na 2017 mpe moyen basala yango eza te. Mais na bisika bapesa biso solution balakisa nzela balingi tokende na élection baye na loi électorale oyo elengi kobongola mobeko na ndenge boponaka badepute na bino boponaka badepute provinciaux mobeko yango elobi eloko nini peta biso totelemi tolobi bana mboka ifo batelemi ya liboso eza leloko bakolobela na lopoto balobi seuil ezali mwa lopoto moko compliqué po te boyoka mingi te mais seuil elingi koloba nini
elingi koloba yo ozali na bumbu, yo ozali na selembao, yo ofandi na bandalungo, yo ofandi na tchangu, yo ofandi na lukunga, oponi moto songolo po azala député. Mais ekoki te parce que il faut député wana azala na liste moko ekoki si bavoi moko boye na niveau national. Bavoi national wana moto kopesa ngo boyebi ezali nani? Est-ce que boyebi nani akopesa nombre ya bavoi? Ezali seni. Seni mutakoloba parti songolo, parti pakala, bango mutu bazui autant de voix na nombre ya bavoi bazui nde bakondima soki moto oyo bino boponi na bumbu, na selembao, na ngalema to aleka. Est-ce que biso tokokondima système wana? Bino limite nanga azala lelo yende akoloba na bino nanga akozala député na bino nanga akozala président de la République. Eloko biso toboyi yango wana. Eloko ya mibale. Eloko ya mibale. Oyo ezali na kati ya loi électorale. Oyo biso toboyi na motema moko. Na kotuna nanu bino bisika bofandi. Est-ce que bisika bofandi mai ezali? Est-ce que courant ezali? Est-ce que bisika bofandi babalaba ezali? Bakelas ezali? Boyebi pona nini? Boyebi tina? Parce que Kabila na bato na ye, majorité na bato na bango, gouvernement na bango moyibi eleki. Moyibi eleki. Mais na mbongo oyo bango bayibi. Toyoka. Na mbongo oyo bango bayibi. Balobi pour ozala candidat député, il faut ozala moto ya mosolo. Il faut autant d'ambongo, autant d'abombengo. Est-ce que Congolais bisika ya fandi azali na bomengo? Est-ce que Congolais azali na mbongo? Congolais azali na mosolo? C'est que lobby soki ozali na mbongo ekoki te, okoki kozala candidat. Tozali ba calcul, to lobi boy. Pour liste en moyenne, bazwa police en moyenne bazwa ba député bazwa seuil au bango bazoloba ezo senga bozala en moyenne na 300 candidats. 300 candidats bango bache motuya na candidat moko ezali $1000. C'est-à-dire que pour bimisa député, il faut bimisa $300,000. Congolais boni bazana $300,000 pour battre la mesa. Est-ce que vous avez $300,000 pour tous les députés? Vous avez mais lokola bango bayibi bon. Lokola baboyi kotonga babalabala. Balobi basombi Congo, basombi bomoto na bino. Est-ce que basomba bino? Bino boteke na bango Congo? Congo eza ya bango to eza ya biso. Alors, ceux qui Congo eza ya biso, bakokende yo bakokende te. Bakokende yo bakokende te. Bakokende to bakokende te. Alors, ceux qui bolingi te bakende ekosenga te biso baso. Bisika toali, il faut totelema parce que mon père wana soki eleki lobby, il faut $300,000 pour tolever sa candidat. Lobby, il faut poser là. Seni aloba te bozu conscient to éviter lokuta na bango bango pona pe ba parti ya ngambo na bango pote bango nde balekisa bato na bango. Eloko ya misato toboyeli penza loi électorale balobi boy bomonaka tango tokendaka ba élection soki boke élection bolingi bosala meeting, est-ce que basengaka autorisation?
soki na ye tokutana na lisenso na bandeko baza na lisenso, est-ce qu'il faut nasenga autorisation po te tokutana bango? Mais bango batia na mobeko na bango balobi na ntango ya loi ya campagne électorale avant yo bima libanda okende osolola na bandeko oke kolakisa nano elongi na yo epai ya Kimbuta, epai ya maire na bino, epai ya bourgmestre po bapesa bino autorisation. Est-ce que bino bango kondima yango? Pe balobi boye tobo balobi boye babakisi boye soki bokutani na réunion na bino, meeting na bino ou bien réunion politique na bino ekoki kokende ti 2h du matin te soki komi 2h du matin il faut baya kokanga bino. Est-ce que ya solo mboka elingi kokende na maponami na kimia ekoki kondima mobeko ya lolenge wana? Est-ce que toko kondima mobeko wana? Yango tolobi na bakongole tolobi boye tolobi lokola toboyi mobeko o wana, lokola toboyi kondimela moyibi na bango, lokola tolobi congolais biso totekela bango mboka te, mboka oyo ezali te topesi yango na bato oyo batondi bomengo, mboka oyo totekeli yango na Kimbuta te, ezali mboka na biso baso. Eko senga totelema tolakisa bango na liboke na bomoko ke toboyi kondima loi wana lokola tosalaka na 2015 bozoye baso na 2015 bayaka na loi balobi te loi électorale avant tosala maponami il faut basala nanu recensement est cause à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Est-ce que ton dimaka yango? Est-ce que ton dimaka yango? Congolais a bimaka na barabara. To bimaka ebele pona kolakisa te. To boyi mobeko wana tolingi tokende na maponami. Soki tolingi te élection esalemi. Soki tolingi tobongola mboka na biso. Soki tolingi lokola bolobi bakende, soki tolingi kozwa bakonzi ya sika, esengeli tosangana na bomoko, totelemela bango ezala na parlement, ezala na ba institution, po te bazonga nsima mobeko wana eleka te. Parce que soki bayebisi bino ezali mosala ya badepute ya solo, ezali mosala ya badepute, me badepute bango moko. Eza mosala ba député bango moko te, eza mosala na biso nyonso. Parce que soki bolobi botikeli biso ba député tosala yango. Soki toke kuna boyebi ndako wana ekoma lokola ndako basabo o babengi parlement. Eza lisusu ndako te oyo bato baye na kimia po bakanisa makambo ya mboka na bango. Soki toke kuna na ndako na bango oyo ezali amvute et au sali bakolekisa mobeko na bango mais bino bokanisi bovote parce que nanga abombeli bino prise ya suka boyebi prise ya suka oyo nanga abombeli bino boyebi yango alobi akoya na machine à voter alobi bino bokokota na ba bureau de vote machine moko ezali wana soki oye ofini machine wana yo voter na place na yo. Est-ce que bino bondimi yango bondimi machine à voter bolingi lobi bokende na ba bureau de vote machine à voter na place na bino? Alors naza na motuna ya suka na motuna bino. Est-ce que ezali na moko awa oyo ye atekeli Kabila na bato na ye yatekeli bango droit de vote? Est-ce que moko na kati na biso azali? Est-ce que totekeli bango droit de vote? Soki micro
Balobi tokokota na bureau de vote machine pour voter le coronavirus. Le numéro bangi machine à tricher yo soko ye basibache mutu na bango wana yo voter machine et pesi na mutu wana ba voix. Est-ce que vous avez quand vous votez au lobby, Nalingi Katumbi président, au fini place il y a Katumbi, on a épesi Kabila 1000 voix. Les alliés au poli, tout ça en mode, il y a solo. Ceux qui, Baza, ceux qui t'ont mis une machine à voter. Ceux qui t'ont dit une machine à voter, c'est-à-dire que Bobo Saramakambo Yama Bonomi. Ceux qui t'ont dit une machine à voter, ça veut dire que Congolais, tu continues à esclavage à solo. C'est-à-dire que lobby, tu continues à élu na bino, mais bateau bino boponi bakobimate, bakobimisande bateau na bango. Awa. Bolobi, beaucoup de vigilants, ça veut dire beaucoup de mélange, beaucoup de camoué les gâtés. Tout ça dit calcul ya moqué. Tout ça dit calcul ya moqué. Calcul wane la kisibi sote. Ceux qui t'ont dit qui bango, bakende na élection, nandere bango balingi, lobby na parlement, bakobima. Na 370 députés. Bakobima 370 députés, il y a PPRD na batonaye. Boye bitina na yango bazoluka yango, bazoluka nde babongo la maman na mobeko. Parce que ceux qui bazou la député ebele, nde bako changer constitution. Ceux qui va changer constitution va permettre moto na bango azonga. Yango tokosenga na bino. Bozala na éveil. Tokobenga bino, il faut totelema totambola. Tout ça a été biso nyonso na bomoko loi wana oyo babengi loi électorale elekate. Toboyi likambo ya seuil, toboyi likambo ya machine à voter, toboyi pe makambo na bango balingi ko bebisa droit ya manifester ceux qui pendant élection moto alingi asala meeting na ye. Et c'est l'égalité à quel niveau la maire, à quel niveau la bourgmestre, tout le Kimuta pour Asala meeting. Yango, nalinga ki konimo la bino lelo, kona kisabino, tina nini na AR toboyi mobeko wana. Tokosenga bino na ba comité na bino, bo solo na ba quartier, boye bisabala mboka, tokobenga bango, po baya lisusu, totelema totambola. Porte na parlement loi wana elekate totelema lokola totelemaka na 2015 na 2015 baligaka koyiba ya turo yo babimisa mo pena na poisa babimisa mo polele balobi bino bovote lisusu te machine à voter nde bovote seuil nde kovote na pesi bino merci mingi na bolandi message na biso na makambo état de loi électorale na zone ici maloba et pas il y a secrétaire exécutif. Merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bolandi. Bino moko bo moni ndenge nini Délice Sanga lobby à décortiquer à Pessi makanisi ya AR
alternance pour la République apesi makanisi ya ba parti politique nyonso ezali na kati ya AR kasi bolanda pe Pierre Lumbiti. OV Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Monsieur le coordonnateur, Monsieur le président, membre du conseil de l'AR, j'ai une immense joie d'être avec vous aujourd'hui, c'est dimanche, et de m'associer à cette manifestation politique de haute facture. Je suis le président du G7 et donc je vous apporte les salutations fraternelles de vos frères jumeaux du G7. J'aurai très peu de choses à vous dire parce que vous savez, le coordonnateur de l'AR, c'est un talentueux parleur, un intellectuel qui est connu comme étant parmi les meilleurs dans notre pays. Et avant moi, il a tout dit. Il a tout dit sur la loi électorale. Je ne reviens pas dessus. Ceci dit, je voudrais d'abord vous remercier pour l'action que nous avons menée ensemble le 30. On a beaucoup entendu sur la journée du 30. Il y a beaucoup qui a été écrit, qui a été dit pour dire la marche du 30 a échoué. Nous, au niveau du G7 et du Rassemblement, ce n'est pas notre avis. Le 30, on avait un double plan. Le plan A et le plan B. Il était entendu que si Kimbuta n'autorisait pas la marche, qui était notre plan A, on allait passer au niveau du plan B, qui était un plan pour paralyser la ville, ou plutôt le pays. Kimbuta nous a interdit la marche en dernière minute. Eh bien, nous sommes passés au plan B. Et ce plan B, pour la première fois dans notre pays, a paralysé 16 villes à travers le pays. 16. À Kinshasa, sans doute la plupart d'entre vous, dans les années 90, les années de la conférence nationale, étaient très jeunes. Mais moi, j'étais en ce moment-là activiste, un peu jeune comme vous. Alors, donc, je suis parmi les groupes qui a commencé les actions des villes mortes, des actions de marche dans cette ville de Kinshasa. Depuis
cette époque-là, j'ai suivi toutes les villes mortes qu'il y a eu. Eh bien, les villes mortes qui ont été organisées, la paralysie pays qui a été organisée le 30, a été de loin la plus réussie. Pour Kinshasa, jusqu'à 16h, 17h, c'était paralysé partout. OV Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci. Bolandi Pierre Lumbi Ndenge Pe Alobi, président du conseil des sages, il y a rassemblement. Alobi a ça la politique pour ne pas poste. Mais ça la politique pour aider. Ceux qui ont pour ne pas poste. Mais balinga qui risque vie na bangote. Bolandi Pierre Lumbi, président du conseil des sages, Ndenge Alobi. Bolandi honorable Délice Sanga, coordonnateur il y a AR. P président il y a envol Ndenge Alobi. Tokosuka boni parce que biso to sala toujours mosala. To sala kana pona ko sala mosala pona ko sepelisa batote mais pona ko sepelisa peuple. Parce que biso to pona mosala poto sa la kande peuple to sa la ka batote. Pour ceux qui zalaki ko sa la bato mais ici pe to kenda. Mais to zara toujours na système ya kolia ndakala. Na système vous allez toujours dans le système Yakolia Thomson na mafuta mbila ba misusu la bazolia na bango ba soso bazolia na bango ba biloka minene mais biso tobité le roi toza la peuple to ça la peuple to lia toujours Thomson na mafuta mbila ndenge pe peuple liak pourquoi pas to lia mafuta loso mafuta mbila. Merci Bozaï Belé to allez continuer Nabino parce que année 2018 c'est ça année en poisson. Ce qu'on a dit kolia na kuku yebaka année 2018 ce qu'on bima en poisson. Parce que c'est ngeli to yeba nani bazolinga Joseph Kabila Kende a respecté constitution. Pe banani bazolinga Joseph Kabila tikala parce que bango baliaka na bango na ye ensemble na butu. Merci na bande konyo so balandi biso. Merci na patron numéro 1 ya Eco Dynamique Télévision et des TV, Monsieur Riche Tempête. Merci na équipe technique Oyo et Simbaki. Caméra wana na tangi mwana mboka Bénédicte na réalisateur na EP Gauthier l'impitoyable garçon. Merci na Bilunios, merci na coordination à Kinshasa. Nandeko Jansi Kimbangu, merci na équipe Mobimba EDTV Kinshasa Bandeko. Natiki binote. Torokuta na soki peut toujours information musuya sika. Bye. OV Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Congo, Congo ndemboka.